Pendant que pesa moi pasi moi kilo on a pour ça vaille on a pour ça moi on a mes maladies et kanganzoto donc a déjà maladie longue na commis bien donc na minute on mi pepele na ozonga lisu pour na bino pour na CP sabino na para maman queen et puis mada donc maman ya ba maman donc maman na pesinga sous chance ya hotel maboy donc na yena nzambe ba na mulungu na habité artiste le pesé to lingaka mo explication ça la moi bien. Malade dans combien de temps pour les lots où vous passez l'opération? Go. N'habitez artiste le pesé, tu n'as vraiment moins explication ça la vraiment bien. N'habitez malade dans combien de temps pour les lots où vous opérer? En tout cas pour la maladie, il y a ma casse. Donc et c'est gravé sur ma casse parce que moi on a mis ça dans mobile et tout. On a un moment on a beaucoup de petits 5 ans malade et compliqué qui n'a mis des acquis parce que les acquis non on a deux meses les lois a mis balé basara qui les acquis kyste et appendicite ça peut bailler ça kyste donc kyste mutasala bientôt a compliqué kaka ça la carte ba biloko isinga ta carte ngula ba biloko isinga ta ndio yango ya kosa nga pasi na ngolo nzambe kutu na ba docteur ba kamu ndi na boti bana nga misatu avant tout cas nzambe kanda yindi mais na opération misatu o tomba fungoli libu do ba mona complication mo ya makasi non ndela zaki mutu mona kabwana boye mpanzi moko isa wato en hôpital OK tomba yo sa intervention ya poto ya misatu ndi ba yo mona ke ba o docteur ya libu so sala kata ki bloqué singa kata te ba mituko na ngeza ki olinga misika moko atika kiste mo fana na sepola mais comme munene le compliqué nga pina vu makasi tomba yo sala ba mise ki nyoso nga obimisa ba bengi pe bato kuzena ko ba koti na kati ya salle de dos ba moni maladie so ta kamera ça ba moni maladie tomba moni maladie ndi ba yo kama kutu komoko kozana na bana ni na ngolo nzambe babiki nyonso eza yango malamu nalandela bakire bakiso bakomelinga nde nyonso ekoma nango malamu nayebi te ntango ozalaki na salle dop eloko nini bandeko milobela kati na yo ezalaka monaki oza mama oza na bana bosala mpasi parce que na bandeko kolenga nono esalenga somo esalenga edérange nge mpo ndokwesama nasi nzambe nawuti dea na baka mibale ya baopération oyo troisième bamisu baokota babima ngai eza na makasi na nga pete eza teke nga mo mpe mtu naluki nakóma nango te eza malade nde naokota na salle dop na obima na yo tuka nandaki oprie nzambe mpe ayokai kolela na nga malgré kobanga malgré batension komata batension nzambe ayosa faveur basali nga malade sili babimisi na salle dop tuka nakomisa eka nzambe oza 4e na famille na bien. Voilà, 5e na côté na autre tikali parce que tu bota ma 12 ba o ba kufa 6 7 tikali 6 donc là ça 5e na habité tant basalaki opération tant mona ba collègue na musala na kutala na yo mo poto za ba tubetsa ma pe ba na yo mo mi le bela non et déranger qui peut hein na nga moko déranger nga na yo zonga na campagne di peut-être na batant au tozaki non na ba répétition te ndoko mona na te nde yango peut-être ko sala ke boye banante mais lokwa na zaka na muninga na ife toujours na ikuna nde mta campagne ki te il faut asolana na bataku nde tindaki nde kono biso mako yaki no peut-être kotala ngai non soba voilà soba yaki otala ngai ayaki wana amoni azwi bavideo sololi nde nazalaki sire mpe nazali na confiance aoki kokomisa yango mpa mama apartir mama nde groupe esani na regrete moke meto nga mona azongi moto na papa nga moko mpe pete naza na banimero na nga te nde osalaki bayeba no avance nasepele makasi ntango namonaki so baye na hôpital tosololi na ye en tout cas ebakisaki nga su bolingo makasi nasepele nango makasi parce que kobanga te nasolola na mama nayebi ke olinga mosala na yo ya théâtre omona na mile oyo ovandi
na esika okenda korepete na yo moko swenu ezalaka nini jour ke olongwa na milieu oluka ndako mwa quelque part mpoza na facilité ya kerepete to nde eza pena bongo parce que nalinga mosala nanga makasi lokwa nalinga yango makasi nalinga nazala pena à l'aise mpona sala yango bien babiso bamalweka oyo eza mosika okozwa kokende transport kokoma ti baplace biso torepeta na bavictoire kuna ekozwa mwa temps olongwe ndako 7h okobima na rapi 10h mpo anini bambouteillage batransport pasi mais soki nalongwe na malweka nakomi koto oyo nga na préféraka nazala antuka na miwa mosala nga na bien na pete mpe nosepesa bafani na nga sukoli soki otango okenda na répétition bozala mwa compréhension moko na bachef ya bino so retard non nakutana nango te nga ndi na explika bango amwake so naza deya na motuka embouteillage na obenga jifi naza ya embouteillage naoyebisaka ti aoyebisanga aire nyonso okokoma oyaka mama lopeze tobeta mpe mwa lisolo moke lelo tomoni mama vi ya queen mada atindi délégation nayebi te mon caméraman balasa image tomona mpe délégation oyo mama vi ya queen mada atindi ntango mama vi atindi délégation boye na yo moko atake collègue na bango mpe ya mosala elobeli oni elobelinga ebele makasi en tout cas esalinga bien mo o non nazwa te esalinga bien makasi komona bandeko na ngai mpo nayebi ke bauti mosika kutu quand même koleka na ngai me base sacrifie koya awa donc ekamwisika ko babi baleki nono hôpital place nazalaki après baye na ndako nayoki bien epesinga so mposa mosala donc ematisi bolingo nde yango bomoko nde yango donc namoni bino nayebi bino wa bandeko na ngai nasepe komona bino bon oyo nazalaki nango na motema donc ebakisa misu koleka message noni oki olancer na oyo aza comme leader no ya groupe mama via queen mada en tout cas mpona mama na ngai nanu bagros bisou mama via oza mama mo boye oyo natio na motema na mpona yo mama nalelaka te nazangaka te nasepe makasi lisulo ndenge okanisi ngai mwana yo lopeze otindi nga so bandeko bayosala nga visite en tout cas emarke nga makasi mama mpona ngai napesi okaba merci nzambe apambola yo oke liboso na mosala na yo na nyonso na yo. Voilà, merci beaucoup na babone na biso tout ya vie ya TV Monde balobi tozalara wana po tosela bino toujours mosala. Merci beaucoup na Mireille Ngwama, la grande Mireille Ngwama babi mwasi moko ya pembe mwasi ya pembe kande moko lo babenga ye la femme de quelqu'un. Merci beaucoup na mon pasteur Rod Wangata na kati États-Unis na bosanité na numata de bundes bambote no ngwana maman Lopeze eza na ba fanatique ne bébé bazila bato musu ba ondima te ke o maman Lopeze po ba comprendre pena ke o eza maman Lopeze moi loro mobo to bi ke oza na pasi ma douleur zo sala mais ba fanatique no ba na posa ba comprendre ke o maman Lopeze yeto yete malamu eza kaka mama Lopeze boyebi wana nde Lopeze oyo kaka ya kilo nga nde na memaka kilo maladi te longoli kozalisa donc maladi nde epesi kutu esengo po epesa nga makasi nga Lopeze na tomba malisusu mama via na ngai tala kaka nalela mama na ngai napesi yo bago bizu pe na kosepa makasi bomona bana Lopeze po Lopeze abota aza kisita te mage maladi bokomona mokeme Lopeze aza mama moko apezaka eza ngai na sepeli pe ko kabino bino pe bo sepela na ngai ba gros bisous. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous allez sepela ba satike tous na maman Lopeze na oki tengo mabana. Bana ngai. Wa bana to mona pe bana. Cynthia, Prefina Ephraim. Cynthia, Prefina Ephraim. Boya. Ah, ça va bien. O bana yo. Bana nga mwana nga liboso. Tika maji. Bonjour les gars. Fango zo. Oh bana maman Lopeze. Bonjour, bonne santé. Ok. Yami bale yasuka. Ah, mobali mto kofe bango. Ah, mwana mobali. Ah, mwana mobali. Ya boni yo. Kombona. Efo. Tanga. Non to bandi classe. Ya kombona. Refina. Vous avez classé. Troisième. Finalement la moyenne. Il y a bon comment Cynthia. Vous avez classé. Troisième. Cynthia. Le lo obo tango moni mama azongi su makasi. Le baloni no kyo lo bana na nzambe o apesi su mama makasi.
Ok. Voilà, merci beaucoup. N'habitez mon caméraman. Maman le PC sur qui vous appelez à moi 2, 3, 4 personnes. Moi, ma dédicace. Moi, je vais soutenir qui est en Nobela, ma pasteur, ma nini. Et ça l'ira bien. Disons, maman le PC. Appelez ça moi. Ma dédicace, na numéro de téléphone pour na batu ba Hollande. Dédicace na ngezali ya liboso na pesi na pasteur na nga bisala. En tout cas, papa na tikenga tina ba prière. Azo meka même ko bondela na nga na téléphone. OK. Ya liboso les pasteur na nga. Ya mibale mama na nga tozaki na hôpital. En tout cas, asungenga makasi. Pona zaki mutu te na simba ta mai na simbela mba me ya bande ko sukola nga la tingai. En tout cas, maman na nga za motema. Ya misa tozaleki na ngai, petit frère na ngai bodaki. Non, o alanda nga na benga ke lipasa na ngai. Maman le PC na kati était aussi si déjà ba passement. Bon, passement ici là. Ici là qui. Déjà pas. Dans la même chose aux bien. Ok. Moi, je peux un numéro de téléphone pour vous en abattre belé. Maintenant, je l'ai vraiment la poste un numéro pour Babeng Robo sur la salle. Numéro 089 238 15 61. Plus 200. Plus 289. Plus 243. 43, plus voilà. 243 code en Boca. 89 28 238 15 16. Ok. Parce que personne n'a moins. Mandela plus 243. Plus 243 89 238 15 61. Ok, voilà. J'espère le numéro ya maman Nabiso le plaisir on est plus amis. Na mon IP délégation ba qui belé. Et ça l'a fait bien. Tout n'a pas mon caméraman sauf pour ça la boise la bien. Papa Nabiso de bon santé. Ouais, santé qui toque le grand chroniqueur fashion. Tout le monde yo kota la maman Nabiso le plaisir. Tant yo ka qui azali na problème moi koko so attaque bino ba collègue. Réaction nous allait comme. Bon, vraiment na ko kasango wana pona ko un peu en retard quoi. Ouais, na bega que zaki maladie moi bende za la ba malaria ndenge tunisaka ka surtout ba congolais to yebinde za la. Bon, on a voulu que zaki malaria mais elle va ko apprendre nga que ça qui opération pour l'opérer aza fille moko auto solara na bien na groupe to dernier même moral quoi. Et au moins qu'il a fait sacrifier vraiment na ya mati na sika za vraiment pour tout le monde na monnaie sous pour les gens qui tentent ya ko le kana hôpital quoi. On a talaé donc mais la komisika nzambe nde na moni njoto makasi pour na ndenge na yokaki na ndenge na moni vraiment donc na pesika lokumu pa nzambe donc courage. Voilà. Artiste na biso ba pesika lokumu et pa nzambe. Après to moni la foudre de kake. Artiste, bonjour. Bonjour Fashion Miguel. Artiste, n'habité en tant que père, mon corps, il y a un peu la carte à ma soulon. Et l'autre monde pour rendre collègue na yo visite. N'habité, moi, conseil non et qui zala et pas maman la biso le plaisir oyo qui peut ça. Le conseil au PSA est vraiment parce que autour de la très capital visite na biso bâtir forcément à travail parce que c'est déjà la famille quand la famille oyo to botama to pe la famille na biso artistique taka to kati répétition to tiki ba répéter tu es dans le pas qu'il y a un groupe de l'opération. On a 3 cas de l'opération. Nous avons l'opésé, nous avons mon solo, nous avons l'ICAB. Mais le rôle de l'opésé est urgent. Parce qu'il y a un hôpital, c'est une déformation qui abîme. Donc on peut précipiter dans le yaye. Bande kola mususu pe moye bazolo ba pe na to mona na bazo sosine bazolo ba tsona likabu. Abaki deri to sunuli et dans to sunuli mu to ina ba confinement. Et que tu as confirmé si la tout sangana et que les arabes ne fils que pour toi qui l'attendent de biso à son bâtiment qui ici et c'est un monine et ça va bien c'est déjà la famille parce que les gens ont besoin important dans groupe tous dans un groupe mais maman va la besoin de balai donc hier soit zate c'est que nani comment nani bon ça c'est bon là il faut donc c'est important t'as tout outil bana victoire to est awa donc par amour on essaie to yawa besoin de biso donc conseil on peut ça abakisaka bolingo musala Moussala c'est la faiblesse nango. Wa bosala musala mutu mo be affaiblir ah musika non faut au continuer nzamba tout mon bateau ba na fonta musala. Donc ya le bateau ya dia ngana on sait na pesi ngona. Kombote na yo pe. Bote na ngana nanu kikalos à l'EMS na kata France
babeti mabanza ski na kati ya Belgique nano mata de Bundes na kati ya Bundes na kati ya Angola na ke Miris Bwesa Poupée d'Or na Jindel Nounou la patrona masananga Liba mokondi na kati ya Marcel Liba mokondi na kati ya Marcel bambote ebele namoni mpe artiste soba nayebi te participation na onini oyo koparticipe epa collègue na bino mosala. Merci Fashion Miguel. Merci à trop. Mais c'était temps na bonne fois moi sur la raisonner sur les jours na daga pour na tala yamba liboso. Donc na plus sinon le fond Zambé pour Zambé vraiment malamu. Kozana na batabu na ba mouvement baza ba important. OK. Dans un boulot na et de tout négliger donc tout obligé ka photo la ndesi ka baza. To sali o ezali ko l'accès signe ya bondeko. Biso to za na ouvert yi. Amuna te ke poso ki problème no bandi ko na ba tika ke naza azana alo pesa no la ndeti na négliger problème na. OK. On a zaki premier moto amuya ki mayo na e pour na ko message koma pour la solution. Donc on a dérangé ki président na trop pour na la solution na e. Et nzamba malamu à côté na mitema ba chef nyonso ba ni ba acceptaki. Ils ont une proposition pour notre solution. Les gens donc c'est vraiment pour faire à bonne santé. Mais parce que c'est la guine à Paris. Et mérite qu'il faut que le Fernando. Parce que papa n'a sobri nos joints on a à Paris. Donc na pesi bande retour papa pour qu'on a remis photoka. Et na maman les gens sont à Paris. Voilà. Merci beaucoup. À tout le monde peut artiste na biso Papa Ngonga. Papa Ngonga, bonjour. Oui, bonjour Fashion Miguel, le vilain de la presse. Papa Ngonga, lelo o tala caméra ezala bien pour batu ba Hollande ba posa ba yo kapé moi le bimayo. Lelo o boy to monio susu e ko rendre massa na yo collègue na yo msala visite. Na habité témoignage de nous qui témoigner vis-à-vis collègue na msala. Vraiment el boson na woloba. Isalinga bien ndenge to yena. OK. Isalinga bien ndenge to yena. Na yiki azalaki déranger ndenge ando mona biso te azalaki vraiment déranger mais Dieu a fait grâce tolobaki te tokoyaka puisque omoni nouvelle vague eza groupe moko tolobaka eza groupe ya baleader ye moko aza leader de leader mais biso toza baleader tozalaki na mwa kokanga mwa moke confinement toyokaki baproblème puisque topeli 3 cas ndenge la foudre alobi toza na 3 cas oyo il faut tokabola ta mwa ndambu chaque moto mpe akuta azwa oyo minga na kolobaka na lopenze ntango deja obotami yeba nyonso to ekoyelo na vie alors soki nyonso ye elekelaka o te monaka kaka oui c'est normal donc eye mpona botama soki azalaki na botama te donc yango wana mais nga na yebiso kaka courage nakopesa kaka courage na sentir ke na distance oyo toye na sentir kolingaka mosala na lingango kaka puisque mosala nzambe afuta bato selon esprit na yo ndenge ozozwila donc ndenge baposana olobi awa oza na posa kolonga nzambe akokokisa ngo telema eza sue na et ça peut bien moi 2 personnes 3 personnes baola ndema mbote ça bien moi 2 personnes 3 personnes tellement awa eza nano kamba bambote te nakopesa kaka bandeko nanga nyonso tu boza na poto na Allemagne naboyi kotanga nanga bakombo mais so natangi oyo te nayebiki nde yebi kozala awa toye place ya mawa toye osala moto visite mais moi moko kaka oyo nakolobaki nakopesa mwa mbote moke puisque mike mpe kosunga mo ebele nene yamba moko kaka nene yamba voilà merci beaucoup Continue. Merci. Tout le monde peut nous il passe à la poste à ça moi des personnes beau tout ça bien. Ouais. Moi libanga pesa la moi lengima boye kaka. Bon, pesi ba masa na nyonso. Ya gare ya Paris, ya gare du Nord de Paris, bambota danger, masa na sécurité ouvert. Hein, les pensionnés de Paris na pesi bambota danger, affiché tout, TV na Londres na Londres oui na pesi bambota danger les labino fort. Vient na César Congo les bogards de Schengen. Bambota danger, bien vikingo mbena la fort. Toko, n'habite. C'est bon. C'est un fort.
Ok, donc quand tu lobaki, tu écoutes la maman sur le PC, tu équipé ma bourre au pambate, moi ne fils qui atteint moi cycle, moi mille équipé et ça la rabais tellement total en la biso, en bella, total en la biso de bella, on te dit moi ramener tout et les gars la moi cachette quoi. Maman sur le PC, où les moi mille qui n'a eu moi cycle na yo. Na compte la nouvelle vague de maman vie à Koulimada. N'a évité par rapport à enveloppe au message que lancé la maman vie à Ozola Nebiso. En tout cas, et ça n'a qu'à bien. Babi c'est un peu ça à coller là. Donc pour la maman la vie, merci maman. On dit que kanisi na moi na lopeze. O ba o peut-être na kanisa qui ba kwa ko sala loko ba sala ngote. Mais yo za maman moko ya bolingo, o yebi passe ya bana. En tout cas na sepeli makasi komona badeko na kolonga musika koya na malueka o batu balinga te bato bafinga ka malueka o malueka eza mboka me bandeko na nga bandimi bateli ki bogar na bango te bateli ki bango te me baye na malueka na compte ya mama via mama umela nzamba pambola yo ozo esusu ya oleke bele parce que pese sengo na motema na ngai okokisi posa na nga ona ndaki okanisa pona mama Zamba pambola yo na pesi merci na bandeko na nga obaye basepe konyata malueka pona lopeze. En tout cas merci Zamba pambola bino bolingo ekene musika. En tout cas to continuer sur na bolingo to simba maka makasi. Totala ba o tozate o yaza malueka total ete o yaza bo total ete mais bino botali wana te botali ka bolingo botali mosala. En tout cas na pesi merci. Mama na ngambi ya ndela leki okwa komona ngonga moto mokusi lokwa lipa desa otineli ngangonga na pesa otinela ngata bato mosusu otineli ngangonga na sepela to kanganga ngabi ba upele ngai na makasi yo bato erni yo erni nganyo zumio ni kasi soko za nango yango za yebi ko beta mosere te po mobalo ngara ngaka mobalo beta ka mosere lo oh papa tu mona ni tabu ko tendela bino ya ngai na wa ya yo kota oh to yena yo to so bayeli yo te ngonga tika makambo wana na kota wa baba bino yiri mwaze ya mutumbongo yibi singate oh abuzo mbongo na bino o sangonga na mongo okoboma ngai na mongo yo kota nani ngonga ni owela ni utanga fwa zubi ngai ngonga papa isiri buku kanda na bino Voilà, merci beaucoup. Aux amis, ambiance, il y a un groupe Maman Vie à Queen Mada Kilo Monde. Au Salara Boulot, nouvelle vague de la foot dans tout le monde. Merci beaucoup na abonné na biso tout au sein à abonné à nouvelle vague ba open on te abonné nouvelle vie active monde pardon. Tous s'abonner ko s'abonner à bien ça que tout match toujours boulot et qui est toujours le colo quoi. Merci beaucoup. Na fois chez Miguel et Vilain de la presse congolaise dans les labs nous trop to kutani mbalasima. Bye bye.